pour makambo totanga na Bible ngape ana mona ngo boye en live. Zamba memanga ina lola, memanga na lifelo, memanga pe na ba monde belé pe pour part lola na lifelo ba monde musupe ezali monde spirituel. Kende tozali na mkili. Enlèvement c'est bientôt. Balakisanga ndenge enlèvement esalimi na moni bandimi bazokende. Tamba ke nzamba ebisinga ke kozali loko moko yemoko nzamba osala mokolo wana enlèvement. Bandimi na ye o basambelaka. Bakozala averti. Pour développer papa aime l'auto et pour monter dans l'eau. Papa aime l'auto déjà kutuana il est comme dans le tous les jours na mona epena lola na kati ya gloire na mona pe Osborne na lola et bon nani maman langue na papa langue na mona bangote papa qui Simo Kimbango tu vas pour monter dans l'eau là. Simo Kimbango azaka msala nzambe ya solo mona hi papa Simo Kimbango na lola na mona kai. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokonzima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Efada, thank you Fada. Balandinyo sont toujours nous aura libaku ya kwanda biso na kati ya chaîne Abino ya les Nazarien TV na cadre émission Abino Table Sainte vous a présenté par votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba ya les Nazarien TV. Je dis un grand merci na maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci na Jira Oza Sima Caméra pourquoi pas na Alain Kaka Loboko Nzambe Oza na régie. Lelo Table Sainte nazana prophète Isaac tozali na kati ya plateau oyo yene tosoane par rapport ya ba événement oyo se passé na monde par rapport ya mambo oyo ezo se passé na monde entier par rapport ya fin du monde par rapport ya enlèvement toye ba après l'enlèvement et l'onu oyo se passé na sima prophète Isaac Azana pour na koyana biso na mituna na biso. Bon avant d'abord na présenter bino l'homme de Dieu le prophète Isaac l'ancien na régie il faut vraiment chant aux sabana nzambe no kombo il y a la princesse de l'Éternel maman Tiffany mo comme ça comme on dit et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi. Assis sur son trône. Fandi ça y est. Nazo mono tetika Yesu afandi. Merci Jésus. Afandi. Salaboye. Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la.
nazolo bakatela ye losako. Katela ye losako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ata ba ministre ba kokata. Ata ba généraux ba osala nini? Nalobi ata ba ministre ba osala nini? Ata ba président. On y va. Katela ye toke. On y va. Bafa bachala vitamine collé na que non chance ali plaisir na phénomène mon quoi monter ma biveste yombo pourquoi pas na Joe MK depuis ba kolomaso na pesi bien no ba bote ebele la roquer directement ça peut t'aider ko présenter bino l'homme de Dieu le prophète Isaac. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Ça t'aide l'homme de Dieu? Bien. Qui m'enzambeza? Qui m'ezali? Moi mon gentil par rapport à nous sur bazuli ba ko rolando na kati les Nazariens TV. Shalom, shalom peuple de Dieu. Kolo apambola bino partout bozali. Toza vraiment na esengo mingi ya ko partager na bino lisusu parole de Dieu par rapport ya tango tozali. Nzamba apambola bino batu nyonso bolanda biso na ba conseil na bino na ba soutien pe ya ba prière. Nzamba apambola bino parce que toza wana basali pona bino. Kolo azala na bino. Merci beaucoup. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. CJ Oyo tolobela mukula lelo ngana yo na batu noso bazolanda biso na les Nazariens TV tolobela CJ ya temps de la fin, temps de la fin. Ya mituna batu belé batu na temps de la fin, c'est comme la fin du monde. Son nzamba asali enlèvement yi après enlèvement tout il tout et l'on ne s'est passé après enlèvement. Maintenant bon ya liboso ya ngwana na bon presque après enlèvement tozana makambo ebele oyo kosalema po ezalaka vraiment enseignement moko amlai ngasi kona sangisaka ngo na ba témoignage ya makambo na mona po makambo totanga na Bible ngape na mona ngo boye en live Zamba memanga ina lola memanga na lifelo memanga pe na ba monde ebele pe po part lola na lifelo ba monde musupe ezali monde spirituel la sur la part lola na lifelo ba monde musupe eza ba monde musupe eza ba monde invisible monde ya Satan ezala ya Nzambe te ya Nzambe kaka ezaka lola ici donc yango wana tokolobela lelo bana Nzambe bo comprendre bien que ndenge tozali na mukili enlèvement c'est bientôt enlèvement ekosalema batu mingi bazo se poser ba question banda boloba ke enlèvement ekosalema banda Yesu Masia kenda na lola tilelo combien de temps tokolobela par rapport ya calendrier spirituel ya Nzambe nembi soto za na calendrier Nzambe pe azana calendrier na ye aza pe na chrono na ye oyo ayebi ko sala makambo ndenge to ça depuis Adam na Ève tilelo ça fait 6000 ans depuis Noé tilelo tozomona ngo eza 4000 ans depuis Jésus-Christ tilelo 2000 ans nyonso esali 6000 ans 6000 ans et pas Nzambe eza lokola 6 jours et 6 jours et pas Nzambe lokola 6000 ans elaksini Nzambe asalaka mokili asali yango asali makambo tu a séparer ba mai a séparer biloko tu mabele ebimi ba matiti ebimi bazamba ebimi banyama ebimi création wana ezwa 6 jours lelo siko tozomona pe depuis Adam na Ève tisiko ça fait pe 6000 ans eza calcul ya bonzambe siko ezolakisa nini semaine ezalaka 7 jours eza 6 jours te mais 7 jours pourquoi tu le dis 6 jours parce que 6 jours eza oya création mais 7e jour eza journée ya repos peuple de Dieu to ebango bien que tozoke na repos nganzamba la kisenga repos na ndenge ezalaka pe ndenge kozala alakisanga ina kati ya révélation wana na moni mokili mobimba ba ange bazalaki
nkembo ya nzambe etundaki na mokili sikoyo na banda yoka lisu te meme kofinga oyo bato babundi bitumba oyo malade oyo bapasi oyo minyoko ezalaka lisu te ntango nkolo amemi ngai abanda olakisaka makambo wana nabi pourquoi sikoyo namoni mokili mobimba ekomi kimia boye masumu eza lisu te babi parceke oyo abandaki komema masumu na mokili aza lisusu te basi bakangi ye elokola bakangi ye yango wana sikoyo batie na kati ya prison donc mokili etikali na kimia donc soki tosali na kati ya bakalkile wana omonake mokili ekokisi deja 6 jours 7e jour nzambe apemaka tozokende sikoyo kokota na 7e jour ndenge ozomona ndenge toza na temps de la fin tozoki ekota sikoyo na 7e jour soki olingi ocomprendre yango bien okotanga na kati ya Apocalypse chapitre 20 verset 1 jusqu'à 3 omona baévénement wana ndenge ni babi bakokanga Satan bakangi ye ntango bakangi ye bakofongola abime libulu ya monene bakotisi ye na prison kuna akosala mila avant mila wana eya ekozala ndeni liboso na enlèvement ekosala balakisanga ndenge ya enlèvement esalemi namoni bandimi bazokende ntango bakei nzambe ayebisangaki ekozala eloko moko ye moko nzambe akosala mokolo wana ya enlèvement bandimi na ye oyo basambelaka bakozala averti mpe baza deja averti mpo ndenge toyopesa banoso oyo batémoignage oyo eza deja baavertissement ya nzambe Thessaloniciens 5 abi 1 Thessaloniciens 5 elobi ke bino boza bato ya ténèbre te mpo bozanga koyeba kozonga na yesu boza bato ya lumière boza bana ya nzambe parole yango eza kati na biso ezokoéclaire biso ke kolo akoya mais mpona bato ya ténèbre baimpi bato ya masumu bapakano bayebi nzambe te moyeba comprendre makambo eza te yango mona biso bato bamona biso lokola baboma na makambo toloba ebele basekaka omona toloba boye bazoseka bazalaka boye tous les temps banda babanda akozonga kolo yesu akozonga ti lelo azozonga te bon à part kozonga na ye liwa eza nga nayebi bakamarade na ngai ebele toza na bango tozalaki na bango baza esu te bamosusu totanga na bango bamosusu tobanda na bango mpe makambo ya bonzambe bamosusu mpe bazali baservité de Dieu mais lelo baza lisu te bamosusu kutu kala mingi te nakutana na bamosusu tozalaka na bango bakufi nde namona mosusu nzambe akelakisa ngai paster moko boye tozalaka na ye akufaka seigneur akelakisa ngai liboso ava akufa ngai nazalaki na Brazzaville na 12 heures nazoprie na Brazza kana 12 heures wana nzambe amema ngai na esprit akerevele nga paster wana namoni ye na lola na kati esengo paster wana azosepela kame paster oyo tozane na lola boye azosepela naza na esengo parce que nzambe asali na grâce naza na lola ona camarade na paster camarade na paster ezalaka na 12 heures eumelaka te na ye apeta na olongo e Brazzaville na ye même c'est passé nazwi lo révélation seigneur alakisi nga namoni yo na lola tozokumisa nzambe do toza na adoration na yo na lola na comprendre yango te mpo nani abi yango wana eza mabongisi ya nzambe parce que toza bamembre ya lola parce que biso bana na nzambe ndenge toza boye na nzoto toza na mokili me na molimo tozalaka na lola mondimi nyonso oyo azotambola kati na yesu besprit na biso ezalaka na lola yo mwana nzambe olalaka na mokili te olalaka na lola yango mona meme baennemi bakoya bayekobundisa yo bayekoluka yo moye bazwa yo eza te otambolaka nde ozotambola matambe na yo ezotambola na lola parce que toza mpenza na kati ya royaume ya seigneur jésus christ ntango namonaka paster wana nayebisaka ye mais seigneur asalaki na ndenge na ye azwa ye liwa ezwa ye kolo azwa ye à part paster oyo mokambo ya camarade nomona na lola ebo bapaster nini oyo ya mboka na biso oyo mona bango mpe bana na lola oyo bakufa bana lola bon bapaster oyo bakufa baza na lola baza ebele ti nasi nalobela papa Edi Nabala apôtre Edi Nabala namona mpe paster Jacques Vernon namona bango mpe na kati ya royaume ya nzambe epuis esili bamosusu mpe baza ebele mpe mokolo eza tokodevelope papa alem loto ye mpo mone na lola papa alem loto deja kutu wana eloko moko nalobelaka yango tous les jours namona ye mpe na lola na kati ya gloire namona mpe Osborne
na lola et bon nani maman langue na papa langue namona bango te omona bango te bao na lobi wana nde bango wana omona bango te mais bazalaka basala nzambe bango wana ka onga na lobi wana donc et bon papa Kisimo Kimbangu tikala po moni na lola te Simo Kimbangu azaka msala nzambe ya solo mona hi papa Simo Kimbangu na lola namona kai. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a ouvert du solo, il y a enlèvement, Tous na lola na lifelo. Yesu a ebisi biso keno na kei ko bontela bino esika. Siko esika Yesu ki bontela so esika mo esili parce que yozo ba keno mona batu na lola, ozo mona batu na lifelo parce que so otalibe batu ba bi keno tisiko yo na lifelo azala ati. Paradis tisiko pe mutako tisiko yo batu no bano mona bango wapi. Parce que moi obiki na ki na ki bontela bango esika est-ce que esika kendo bontela so esila déjà on mona batu na lola, so mona bona lifelo. Esika ngo déjà esila. Bon, l'Européen va comprendre déjà que tant que ake kobongisa esika po bato na ye bakende kuna eske alobaka yango ntango akufi ou bien alobaka yango nsima ya kokufa alobaka likambo wana ye nano akufi te deja azolobaki ake bongisa esika ntango aye kokufa na croix bazaki na moyibi moko na criminel babi assassin wana azolobaki soki oza mwana nzambe mibikisa pe obikisa biso soki oza mwana nzambe mibikisa pe obikisa biso mais ye alobi nini moyibi abi te yo na nga toza na makambo ya mabe tosalaki yango wana tomerite oyo tozomona mais oyo eza mutu na nzambe ya bomoi esengeli kotika ye parce que aza mutu na nzambe ya bomoi abi kolo mokolo kozonga pe okaniselanga na bokonzi ya ekolo abi aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis de Dieu ozomona abi lobi te kaka lelo tokozala no na paradis ya nzambe c'est-à-dire liboso ezalaka esika oyo bato bazalaki ezali lokola ndako monene ya deux chambres oyo akufi na masumu bazwi ye bake na ye kuna na séjour de mort bazotorture ye oyo akufi na bonzambe bake na ye na Saint d'Abraham ntango bake na Saint d'Abraham ndenge aza wana azaka na se ya autorité ya diable ozolanda azaka na se ya autorité ya diable sikoyo okomona ke tangu roi Saul azaki na mokili awa akendaka koinvoke esprit ya Samuel prophète Samuel po aya kolobela ye esprit ya prophète Samuel ebimaka eyebisi eke pourquoi ozotourmente pongi na ngai yo na bana na yo lobi bokozala esika moko na ngai bakenda kuna etant bake kuna bake kosouffrir yango moni ke ake ko invoquer mais natan lelo mutu so chrétien akufi oke ko invoquer esprit ya chrétien egoyate esprit ya chrétien egotika la boyate parce que yo kenda ko invoquer yango parce que déjà za na paradis fongo les aki na maboko ya Satan tango Jésus Christ akufi akenda ko botola ye fongo ya séjour de mort yango na tamba to na séjour de mort na ba souffrance to benga ngo enfer pourquoi parce que ezali souffrance na séjour de mort wana ozomona ezate que ba inaugurer so nini donc Bible lobi après la mort vient le jugement ce qui okufi changement ezalaka te so okota na lola okanisa te ndenge okufi wana okota lola sima ya bane soki ya neni te ou bien bakolongo ba transférer mutu akufi akoti lifelo sima nango bakotisa liso na lola makambo wana ezalaka te soki okufi nzela eza mibale soit lola soit lifelo mais l'homme de Dieu to uchikolanda o uchikoloba ke no Yesu tonga akufi ake kobotola Satan fongola ya lifelo
mais ce qui to mais na maloba no tu sous le balobi tu le non li felo les de Thomas muta contrôler on ka Satan il ba boto les formula contrôler on lisonde kasi azana contrôle na sens ya niveau assez et azali sous na contrôle pona bandimité pour mon liboso azala na contrôle même pona ba blanc même pona bato ba kufi kati na bonzambe banda kolo Yesu akufa asekwa na bandimi mususu kolo stango asekwa ye mokote akenda na bandimi ebele akufa na akufi asekwa na bandimi mususu akenda kozo bandimi ebele yango komona ke tant Jésus Christ asekwa ki babike asekwa na bato ebele bamona même ba prophète ya kala tant Jésus Christ asekwa ka bamona na ba prophète ya kala yango na ozomona ete tozana mikolo ya suka sima enlèvement pe makambo ebele ko salema sima enlèvement be événement kozala ebele to be événement wana nde bato ba comprendre que makambo tolo balelo eza solo po étape wana ezala passe mingi donc yango monike liwa ndenge ezala wana sur kufi soit okelola soit oke ifelo donc Satan azana contrôle na niveau assez na ba païen mais azali sur na contrôle teke ata muto akufi kati na bonzambe akufi na Yesu Satan azali sur na contrôle na ye jamais. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu te commis vraiment la souka et mission na biso modèle la fait cause la nini par rapport à mamunyo so autobeli la linokola lelo. Kolo apambola bino banso bozolanda biso partout dans le monde entier. Kolo ami monisa susu oyo balingi babenga biso numéro na biso ezali plus 243 89 98 063 23. C'est-à-dire toza na kati ya monde oyo tolobela makambo ya bokonzi ya likolo mutu nyonso fo ayeba yango soki obengi biso okozwa biso na kati ya numéro wana et puis numéro mso eza plus 243 81 53 72 408 soki obengi biso okozwa biso toza na kati ya cité Jérusalem bomona wa eza na kati ya ba construction ezoke na suka olingi pe bakisa brique olingi bakisa tasaki ya sima nzamba kopambola yo soutenir mosala ya nkolo tozali awa elongo na bana tope basala ya nzambe tozosala na baope bémission soki soutenir bango eza pe bien kolo apambola bien. Fada, thank you Fada balandi nyonso toujours bozora libaku ya kolanda biso na kati ya chaîne ya les Nazariens TV. Je dis un grand merci na Maman Tiffany Mokwa. Maman, merci vraiment pour la confiance au PC. Je dis un grand merci na Jiro Ozansi ma caméra. Pourquoi pas na Alain Kiakala Ozana Régie, le Boko Nzambe. Je dis aussi un grand merci à Jack Pro depuis France, Philomène Moukoyam, Tema Bives depuis Londres. Et puis je dis un grand merci à mon à Joe Fatal Kazadi depuis Maroc. Base mon même période à PC Moukouna Bambote Skabozali na Maroc. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pe